Bonsoir peuple de Dieu. Là, je peux témoigner Nzambe na wa saleli ngai. Normalement, il fallait témoigner depuis mois d'août. Mais chaque fois na koya boye, au moins na témoigner mais nazoka kaka. Moi bolembu moko boye. Au moins na témoigner na baluki na nga na zongi ndako. Mais le pasteur insistait vraiment makasi sur témoignage en tout cas na baki na zonga ndako te. Il faut na témoigner o Nzambe saleli ngai. Depuis 2009, on a 6 classes na comptabilité na ISC. En tout cas, na luka penza musala ndenge nyonso. Na déposé ba CV par-ci par-là. Ba benga nga kate. Na bundi ndenge nyonso en tout cas, ezaleka pasi. Ti eko koma na tamoro bo en tout cas pe makambo ngo na banda ki pe ngo pe lisute na fanda na nga na bosana na nga pe makambo musala. Mais soki na fandi e banda osala ngaka pasi na mutema. À chaque fois nazoyebisa Nzambe pourquoi nga natangi mais misala ezomona na te na tamboli ndenge nyonso en tout cas ezaleka pasi. Na yeko fanda un jour maman na nga ebisi nga Bernela nazalaki na église. Ponga naza sœur à Cité Bethel mais ya Célile. Ayebisi nga bi nazalaki na église tokutanaki na apôtre. Abisinga na ebisa yo sale fort chaque jeudi okendaka prière Nzamba oselo makambo minene bola na yoki yango pe na hésité te na bandi pe koya chaque jeudi na yaka mais dimanche na kendaka na Cellule place na Sambela ti na komi koya pe ba mercredi ti na komi koya pe na dimanche. Un jour ba ko benga ngai place mo na déposaki ba ko benga ngai ezaki année passée na komi pe wana basalisi nga pe ba test na passé na interview na moni pe ba féliciter nga en tout cas oza penza mutu to banda ko lukesika o mutu féliciter nga pour quelques minutes na moni ka mutu wana baluki lisusu ote omoni na musana na biso toza na besoin ba kasayen te na yoki yango esalenga pasi nga mais pourquoi kotambusa nga na moi makasi boye vraiment ebiki baza besoin ba kasente mais pourquoi ba benga kinga pourquoi mbona nga déjà zo laksa ke naza kasene mais pourquoi benga esalenga vraiment pasi makasi nazonga ndako très fatigué ezala penza pasi pona nga comme sous na prière na bondeli na yako lota nazo bunda na ba papa moko mibale to bundi na bango makasi na kwa isi bango na se ndana sutuki wana na bandi lisu prière makasi na sambeli lisusu na yeko lala na batongo nango ezaki ya jeudi mama biso abisinga bina lali na loti papa moko ayeko zongiselo biloko abisinga ke yo fandaki na kiti papa wana ya lobi na yeko zongiselo biloko na yo nyonso nga pe na yambi pe enveloppe wana papa ngo lobi na yeko zongiselo biloko no en tout cas na lingi lisute zo biloko no nyonso nga pe na zango wana nde mama lotaki azoyebisa ngai siko na tongo na sambeli na ngai toyeko koma kaka le 5 wana na ba 11h ba bengi ngai ke yaka mbangu eza makambo musala baza besoin na yo na telemi pe wana na zui moto na keti na ville na komi pe wana ezaki remise reprise banda osalema ti na fandi na mona ipe ministre te bien problème ezate comme yambinga te tokutani pete problème ezaki te na zongi na ndaku na s'échanger ti bapokwa na ye là na komi en église na ti action de grâce na bisi Nzambe action de grâce o ekende ko bundela nga musala na nga sike ezali lokola babengi ngai cette fois-ci Nzambe déception ya te na ye pe a jeudi wana to prier na zui pa action de grâce na nga na tiki na zongi na nga pe na ndaku vendredi wana bayebisi nga yaka lisusu na komi su na ministère na mona ipe ministre te tokutana ipe te la na baluki na nga na zongi na ndaku na komi na nzela nde babengi ngai ke ministre alobi yaka lendi na tongo oya kobanda musala ndiango pe na komi pe na kutani pe na ministre tosololi pe très bien en tout cas makambo nyonso elekaki bien engagé nga pe nazo travailler na ye yango vraiment na ye ko remercier Nzambe na o asaleli ngai.